Kosaleka télévision. De pembe bling bling, pourquoi si la bling bling? Pourquoi il papa va faire petit carton à la pembe to yawa? Pourquoi? Mais faire rigolo à mon Nzambe, moi Nzambe, somoni pembe wana eza sin moko ya pe sin ya bolingo, donc aza mona Nzambe alingaki tanga so na quatre échangeurs délimité, tous les Gaulois bazala pembe po apambola mitema ya bango nyonso tout makambo na bango tout ezala bien. Kosaleka télévision. Ça arrive vraiment dans un Saraba Toutou, va se préparer vraiment à conséquence. Code 16, ça. Donc, si le gars moto active, vraiment il y a danger, il y a ma sécurité. Donc, tant que petit code 16, Gaulois, tout, et si Kazali, il y a code 16 déjà activé dans le tout. Donc, code 16, on a Gaulois, Naïbi, Tina code. Kosaleka télévision. 12, et ça va wengi. Code 16, et moi, je me dis qui 12. On dirait le mot 12 est bilo wakala, le cas déjà, la minute automatique, on a 16. 12 est bilo wakala, le cas déjà. 12 est bilo wakala, il y a un moment où code 16 activé. Il y a un moment où donc il y a un moment où Kangimbo, Kananenga, Kosaranate, la minute tous les Gaulois, partout le monde entier, tout bazar dans la ville Nios tout, donc partout dans le pays Nios tout, la minute où code 16 est activé, Nanenga, Kosaranate. Kosaleka TV, Balobi, chaîne Nabiso, Yassika 2024, Loko Sika, Kosaleka TV Ndemakam, en direct de Paris, je le confirme, émission Nabiso Yassika, Kosaleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités, il y a des artistes, il y a des domaines confondus, théâtre, musique, sculpture, décoration. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. C'est mon livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Pour s'abonner massivement à Kosaleka TV. Ah, bah, pour ça, la réalité dans la cave, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'environnement qui aiment ma pouille. Alors, il y a un peu de top, il y a très à l'aise. Comprenez? Kosaleka TV. S'abonnez-vous massivement. Dans la Horizon Solo déjà. Et bon, aux années. Il y a Freddy Bokulaka. Il y a Freddy Bokulaka, il y a Sabino, il y a Mystique. Il y a Freddy Babi na Chine, il y a Kanga. Chine, Freddy Bokulaka, pendant ce la Chine, au Moni était sec, au sein de l'Euroté. Il y a Freddy Bokulaka, pendant ce charge, il y a Sabino, charge, il y a Freddy Azui dans le Kokate. Charge, il y a Freddy Azui dans le Kokate, il y a Freddy Asobi, il y a Freddy Fiston. Fiston Agua, na Freddy Bokulaka, Sobi, Freddy 50 billets, Fiston Sobi 150 billets, et Freddy Binasi Massé bientôt, non, parce que sous 100 et ça, 150. Mbote na Béra de prendre des amours de chapeau. Et il y a qui nous déclaré international, je te salue. Maman Obed Chibambe, femme d'affaires, la paix sur ma beauté belé, pourquoi pas na. Maman Clotilde du bon de plafond à Rennes, maman Mira Mafuta, maman Laurentine Lola, maman La Joie Sunda, maman Jolie Kouete, la paix sur ma beauté belé, ce qu'on a vu. Tous on a moto, pour prendre du sang au garçon, plaisir, babi, tout rien. Puis tout le monde au koutaé. Ce qui est au voyage, tu as un poto, donc dans un mouton, on a roulé la tête. Un garçon plaisir, mouton, ma sentiment que. Oh, moi, on a les pattes. Moi, on a les pattes. Garçon plaisir. Babi, les 20 euros, on a habité. Lembe comme nous, ndenga za mwana leba ne grandi na maison na leba na terrasse na leba. Lembe comme le roi Abonali. Ouais, merci c'est vraiment dans un sengo vraiment moni échangeur délimité au bande salama, tant salama liboso, ils ont place ya tourisme. Mais ba congolais ba bossa na qui place wana faire rigolo la zone si mitema ba congolais qui échangeur délimité, ils ont place ya tourisme. Donc banda to check date awa au sentiment que ba vraiment tourisme awa. Au sentiment que tongo ba koti, pourquoi ba koti? Marambo il faut faire rigoler le patrimoine national Biki Rouge de sa génération quand Marambo pour bomona Marambo ndenge comme il veut. Fait qu'il fait rigoler ça qui plein ton fait quoi c'est il préféré bon ça ka papiaka. Ah boy a échanger ah ouais liberté. Est-ce que faire rigoler au Kamasu plein te ka pona yemoko. Bon moni biso ba Gaulois tout ça ba fanatique mo bo to lingana nous patron na biso fait rigoler Jésus de Niance pe to lingaka. Surtout, biso ça ramasse surtout Tcheda, tout le monde a marqué tous les fanatiques, motivation quand tu tiens à Katia Mouto, il dit que
le 20 mobondo a ndenge ko sakana te donc biso ezala mabongo bien na biso sikoyo to yebi ndenge basala ka musala yango yango mona ke partout bisika nyonso tobetaka réciter à la totale donc bana kini bana braza partout monde entier tout balingaka faire rigola Jésus de Nuance unité centrale c'est-à-dire le 20 samedi biso nyonso tokutana awa mot d'autre pesa maki déjà bling bling tozala awa to kotala ya mukolo biki rouge de sa génération a rosala wa bomona niveau ya makambo ko sala awa banda batu banda robeta awa na makambo sala mais sur la 20 000 places est-ce que 20 000 Gaulois ba rosala pour 20 000 places banda na 1000 2000 kotaka tina ba 10 000 eza nzanga vert te wana eza bilo amike pa na biso donc nga vraiment naza siri ya pemeni ya leader on azaka na epona yebiki aza leader oyo aza neloko ya nzambe mona minute eza ta faire rigola donc nyonso to akosala epesa milai moni tantangu epesa maka ba muta foksa sute afoksa te donc nyonso akosala epesa milai bato baya ebele samedi bo comprendre ba réalité bo comprendre ma makambo ekosala na kati échangeur de limité pembe bling bling pourquoi si la bling bling mais faire rigola za mwana nzambe somoni pembe wana eza signe moko ya pe signe ya bolingo donc aza mwana nzambe alingaki tanga so na kati échangeur de limité tous les Gaulois bazala pembe po apambola mitema ya bango nyonso makambo na bango to ezala bien mpona nde ezala bien obike faire rigola qui ne manquait des prix abetaka kaka na fikine abeti libanda trop sikoyo ayo otiela biso awa na limité na échangeur ya limité faire rigola oya na couleur nini oyela biso dynastie okoyela biso code 16 ya bestre faire rigola oyela biso nzembo ya kala to faire rigola okoya ndenge nini en échangeur ya limité mais on a un assis basele omoni mikolo vraiment dans un esengo chaque production nyonso to bandi ko beta banda na Europe to kititi ba Kinshasa awa tozo beta kaka album na biso dynastie album lelo ezo se vraiment très bien te ba yeba ka valeur ya album na ba concert yo moko tali plusieurs concerts auto beti na niveau libana ya mboka on sentit que artiste azo yemba public pas zo yemba mais ça na batu musuba oganga o dynastie zo beta te mais bango moko tala concert ba zo beta ba fanatique ba obina te ba ko yembela ko na biloko ya ba tala ko mususu ba cha yango ko ba cha ba biloko na bango ba cha ngoka mais biso sentiment que album dynastie ba beta seconde chance wow ba beta visa wow ba beta éliminé wow ba beta 4 wow force album ba yeba ngona ba production yango zo mona papa Hervé temps o azo fonctionner nyonso ça la epesa mila grand plaisir code 16 activé ebeba ebonga ebangisa ba pourquoi code 16 ouais code 16 arrive vraiment dans ça va tout va se préparer vraiment à conséquence code 16 ça donc si le gars moto active qui a vraiment na ndenge moko ya danger na ndenge ya ma sécurité donc tant to pesi code 16 Gaulois tout et si kazali yemo yebi que code 16 est activé na point tout donc code 16 oza Gaulois na yebi tina code 16 oza mubu a yebi tina code 16 te oh ezo bangisa bi code 16 o papa avant OK nango diko nango sko wenge e bangisa mo mukete diko nango wenge na ndeni fosola o mona papa Hervé code 16 te ba 12 ezaka na wenge code 16 et moi je mangeais les qui 12 on dirait le moko 12 ya biloko kala ya biloko kala le cas déjà na minute automatique comme na 16 12 ya biloko kala le cas déjà baka 12 eza da biloko le cas kala ya monde to code 16 activé yango eza likolo donc ya monde kangi mboka na ndenga ko sakana te na minute tous les Gaulois partout monde entier tout bazar na ville nyos tout donc partout ba pays nyos tout na minute yo code 16 eza activé na ndenga ko sakana te batu mbetebita mabebo ya na ba fo campagne balobake concert ya échangeur ya limité eza annulé eza ba page belé ya ba wara ya ba nani ba o sala que non concert ya limité eza annulé pourquoi eloko faire rigola basé na ngo kaka ba fo campagne eloko faire rigola so aka batu na motema pourquoi mais faire rigola za mutu aza na étoile lelo aza le seul leader o na kati ya Congo aza na étoile aza leader o ami bengama et pa nzambe ke aza leader a makambo yango mona ke lelo yo batutu o basila na bango ba ko luka actualité na bango nzoto faire rigola bagola pe fragile ba faire rigola na même so faire rigola za kwa dote o mutu nyos to rotala ke akoma délaisser il faut luka ka kota na makambo faire rigola po ba chaye mu pepe donc mutu na mutu ami lukela succès na ndenge na ya misala makambo na ndenge na ye donc biso to ça trop focalisé tu dis que tu beta awa samedi na échangeur de limité toi na terre au calculer te go page kingandi Gaulois nyos toi yebi que
samedi toza awa na kati échangeur de liberté mbula ebeta te oh moi ata na se ya mbula tozala na papier tozala bongo na nini yo mo mona na nini na festigola mbula ezobeta mais tokoya mobondo toyaka mabe do biso mbula ebeta te toza te yo momonaki na ING Arena mbula ebeti mais bato na baparapluie bazoya bakota concert baconcert ebele ebetama na niveau ya mikili ya poto balider mosusu bazoka ba réseau ke biso mbula ebeti yamana bisaki baconcert moyen bato baeza te mais biso siko sortir de mbula ezobeta na bacongolais na baétranger bazoya na se ya mbula bazoya kotala artiste na bango fe rigola oyo balingaka mingi donc yango eloko na koyebisa yo soki ngonga ya moto epesameli ye na ntango wana ata osali ndenge nini ekosimba te ata oke na bapage ofuti bambongo te bonile bosala boye mpo na concert wana boye pamba bino moko bokomonaki ndoki kasi na bonzambe samedi a bocomprendre te oyo eza biki rouge de sa génération mpe concert otoyobeto eza meilleur concert ya 2025 tika boye pesa lisusu clôture ya vacances tozo clôturer vacances après wana sikoyo tobimi libanda mboka tokobeta baproduction est-ce que Ferrigo déjà confirmé avant mata bato bakomata avant mata vraiment bainvité baali namonaki babla na mosaka baali babienvenu succès baartiste baza vraiment ebele oyo bakopreste jour wana donc avant Ferrigo la mata lokola yazaka papa social papa ya malamu oyo alingaka vraiment baartiste alingaka kopusa baartiste donc baartiste bakomata après wana biso siko tokoya Gauloise Gladiator babi le 20 eza karaté le 20 eza samedi oyo yo no mosombi billet na yo te garçon plaisir mpo na kozwa billet bagolo mpo basala ndeni mpo na kozwa vraiment babillet nasi basele tata mwasi ya bana donc nazosinali kaka gauloise bato tu bavanda surtout côté ya ntango na ntango billet ezotekama na apocalypse 22 donc soye na apocalypse 22 okosomba billet na yo donc ntango ozoya mbala moko ntango ozolakisa okoti mbala moko ezala teke oye na porte boye simba zwa asala boye te misombela deja billet na yo aire yango mpo toboyisa mbi babillet sila biso mpa na biso pirate ya te biso mpa na biso biloko tu ezaka original bana tu ya ntango babillet ezotekama na apocalypse 22 bosombi babillet na bino bana sikoyo ya limete koto ya moamba donc bana moamba billet ezotekama awa wa na échangeur de limete soko ye awa wa air nyonso tu okosomba billet kaka awa na échangeur de limete sikoyo bana ya kote ya centre ville kuna likolo boye kaka na centre culturel boboto esika oyo torepetaka coulisse na restaurant Jovian donc boye wana bosomba billet na bino vraiment à l'aise samedi biso nyonso kwatulu toye awawa olakisi billet na yo okoti okotala musique ya Papa Hervé oyo akoyoka barumba lokola baélimine barumba lokola baseconde chance te élimine ometolobaka makambo eza ya solo ti epa na biso rideau alaka te epa na biso rideau alaka te biso okataka rideau te so otali tous les productions banda tobanda kobeta ti leyo tokataka rideau te nzembo luka makambo te luka makambo te na Congo sikoyo ya vérité koma lokwa lisasi lokola mutu so alobi vérité eza koabetio lisasi vérité ya lisasi te fo bocomprendre yango oyo eza temps ya Ferrigo la bomata bokita bosala bacampagne na bapage bosala déstabilisation na bandenge nyonso pamba garçon plaisir niveau motivation niveau mosala kitoko dimanche samedi tozangaka yo te na bachaine ya télévision na bachaine ya internet tozangaka yo te mais garçon plaisir ovoyage te okende mikili te mais oza kaka mama goloa toleka bango ebele $10 biso tozwi déjà bato lokolo kilo bazalaka te ozomona mer alongwe na ndako na ya sombi bia $10 ngoyi efanda place ya lufu ozwi ya $10 donc tolongwe banda pompage ti tala dege ozomona bolinga bana mofere artiste na bango biso totikala ene na Congo oyo toyokaka musique ya bien patrimoine national donc tomona ezala événement moko ya mabe ya kitoko ya makasi mama na ngai nazobisa bato na baso babie te baya awa boya po samedi
billet kozala te samedi mpena billet kozala te boya samedi tozokisa bango maire eza systeme niata moninga senga pardon ndeko naza ndeko na ata niatie na sapatu mpona fere bakotonda mpona le padre en tout cas bina sira to tokotonda tokobukango yo bokozala na si merci mama Goloana nasepeli vraiment namoni bolingo ya lio ti pompage eti awawa ezolakisa mama basi na bénédiction biso bafani bazala baresponsable maire mpenza ye maire mpenza ye asomi billet na ye asomi billet mpe ya 10 $. ya 10 $. batiste mosusu babeta place na ba 5000 francs mais mvua ba mpiaka bakaba babillet mpe mpiaka eloko na biso nasi basele ntan ya motu bafokisa yango te nyonso tokosala ekopesamela yo place tobeta yango na 10 $, 10 000 francs, 30 000 francs. 30 $. Donc 10 $, 30 $, 10 000 francs. On a un degré. Tu as là sur le degré à ma moto au salon. Il y a un autre qui Gauloise, tout balingara biso, tout balingara la bonne musique. Samedi, tu as le système niata muninga senga pardon. Ah bah il va repérer que tu vas Gaulois, tu as la bonne musique. Attends Gaulois, il y a chèque. Ah maman quoi si péri. Attends niata na chaussure. Donc t'es deux Gaulois, pardon, ingeta. Aleki kaka akiotala papa en fait. Donc samedi tozala awawa à partir déjà 9h juste porte fongwami. To la sabango ke to le gaba on est belé pe ba on sentir ki ndoki kati na bonzame na clôture vacances. Ozokende poto te mozakaka. OK bamboto pesa. Bamboto information Nathalie na pesi mbote pa ya zena nga. Willy Mouchen il est véritable code mondial lui c'est mon papa. Ozo pesi vraiment bamboto sika zali pour sika. Surtout que les John de Grâce quand solo ya Panama na pesi sous bambote. Eric Kadhafi, chef na kati ya Kolosi, donc bana tout ya Kolosi donc kala côté Eric Kadhafi, azo sala bona kati ya Kinshasa, soki déjà 500 billets na ye pour na bana délégation na yazo terrain. Mama gala siko décret makambo. Ça la makana ba concert à faire. Surtout tali si na pembe na monaka, elle fait ses mondiales pembe na pembe, et pas singa 400 plaisir, na kosa na kati ya Kinshasa. Pesi mbote pa ya na prino lupika mbongo solo mbongo ya pompe. Surtout tali si na nga Kolosi na pesi mbote pa le patron certifié GG Boussemi, papa na la joie Boussemi, et pas singa 400 plaisir, c'est la délégation. Yannick Kuba Obama, Philippe ya Yolo, donc c'est sur la carte. Rodrigue Matende, c'est ça tout ça. Ya Charlie Mboyo, c'est là 400 plaisir, Tachang. Il y a déjà 450 billets, il y a bis, il y a Charlie Mboyo. Tu vas bis kaka o bateau ba ya conseil changer donc on a degré ma comme ça là bateau ni ko ka yu bisam ko c'est la question plaisir à côté à Yolo wana on a aussi déjà esprit de vie 8 pour même pas na Yolo ba ya on a fait jour wana ils ont passé wa ba boya vraiment ebele nous sommes bien et puis on a tout à l'heure Toi, c'est votre gars, on est belé, toi, comme marathon, toi, comme équipe chinoise, comme capi, mon meilleur chimie. Donc, on a fait un extrait, il y a ma code 16. Merci beaucoup, Béra, de prendre des amours d'un chat pour le nord de l'eau. Il y a des gens qui m'ont fourni, on se met il y a des qui on a 400 plaisirs, il faut soit là. À la tu veux les musiciens là-bas, oui. Restez franchise côtier, partagez, likez, bye bye.